Sindika Bosolo, na Bosolo to mesana koloba mwana mboka Ange Kachila, azabongo mongamba na bino pona koloba bino mayema kolekana mboka ya Kongo na Bosolo, tozawa na kosala mosala penza na Bosolo, elongo na bino tokosala penza makambo kitoko pambate, biso ndeba ya bino pe ya biso tosito mesana kibonde kona biso motako kata zate, mwana mboka Ange Kachila mesana bongo kopesa bino basango na ndenge ya Bosolo, basango obolingaka, pena ngonga obosibo mesana na mwana mboka Ange Kachila, ba réaction na bino, makambo na bino, mituna na bino, WhatsApp ezawa na pona kobenga, na zawa na pona bino, bino pe bozawa na pona biso. Mbote mingi na bino bandeko balandi tindika television na epayo bozwami na pesi bino matondo mingi pe na pesi na banso o basili penza kopesa penza biso tindika television bokasito makasito kopesa biso mwa ba mayele kopesa biso mwa batoli lolenge nini tokoki kotambusa penza bongo chaîne na biso ya tindika television kasi na lomwa lombango tokolinga penza tobeta masolo na mwana mboka Kirikou na sina yamba bambala mibale o nde tokomi ya misato mpo tosola penza makambo etali ba mangomba na kati ya politiko esungaka ekolo na nini ezaka po pesa bango mibonga ezaka po pesa bango mituka bango pe bakoki kobakisa nini pe bakoki sala nini na kati ya ekolo kasi mwana mboka topesi yo mbote Kirikou pe toyambi yo malamu lisusu. Merci beaucoup ndeko Ange na sepel menengi na bakisa mbala misatuti 4e fois yango tosola nayo. On a apprécié bandeko bamonanga mwa kala na tindika mbote parce que ça fait au moins quelques mois passés bandeko sola te na apprécié bango mbote. Merci na bino pour na ba conseil na ba pelo bobengaki na ko appuyer pe eloko oyo ngai naza ko bundona. En tout cas merci, je suis très reconnaissant na makambo nyonso oyo bo portail comme conseil. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, tire Londres, et saliko ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman mwasi kitoko. Poso ya mwasi penza basali kolula. Poso ya mwasi mobala kotala ya lembate. Poso soko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produits ezoteka na kati ya Eden Store. Na ba produits alimentaires, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store. Mwana mboka Kirikou na mwana mbango tolingi penza toyeba tinda nini bino boza penza kaka kosenga ete bino bobatela tata ekolo toloba esika ya azali wana aza ya kobata mate aza polele pamba tenga na landaki yo na baitandolike ngo nalingaki na solo na yo penza masolo penza ngai na yo. Oui, ndeko Ange omoni pour tous à la claire tokende 2021 toza suna temps obomba makambo te. Parce que les Kambou, on a olobela lelo et bombami depuis 1961. Si lelo, on a bandé olobamou en 2018. Donc on a un an nous total na 50 ya lutte. Parce que nous bonde la cause moko, toujours olobamou bien. Impact il y a religion na politique eza nini. Eza question autour na ngana quand ninga pena to bandande wana.
parce que tout le monde a un chef de l'État, mais tout le monde Congo plus. Impact, il y a spiritualité dans la politique. C'est ça le problème. Les lots oyo, avant tout le gouvernement catholique, le gouvernement congolais, la période de colonisation. Banani babunda qui pour tout le gouvernement, c'était la religion. Ba kitawaliste, ba wastower nde babunda ko bengana religion catholique na gouvernement belge. Pour toi qu'on soit indépendance, c'est clair. Mais vous avez qui boka c'est rolongola bango pa maté bango petit lelo pe bango bazape kaka na moi lelo ba koloba pe kaka. C'est exact parce que au moni koko na biso lumumba lobaki histoire ya Congo ko komama pa ba congolais et puis na Congo. Histoire ya Congo est comme na Belgique té. Histoire ya Congo est comme na université nini té comme na awa na Congo. Et puis ngana bandi ko comme histoire ya Congo. Je suis le premier congolais officiellement oyo accueilli na village ya Lomako. Et si vous avez kata bakoko maboko, ngai Jean-Paul Katota. Depuis 1961, je suis le seul Congolais, je te dis. Dans le cadre de Moussala na TV, j'étais parti chercher l'information. Oyo ata officiel moko akomati. Yebisanga depuis yobote na Congo soka gouvernement to mama nani to papa nani akei na village ya Lomako. Si vous avez kata ba Congolais maboko pour na caoutchouc soi-disant. C'est là où le blocage à Congo est. Au moins nous sommes au salon, il est bien. Mais ceux qui sont commis dans la prison de l'indépendance, c'était prison, il y a un café. Pour na bino, soki tata ekola ndimi kokende kuna te. Makambo nyonso ba kosala ezapamba. Ezapamba. Pour na bino bokoki kobondela te pa bino bozali po ete yango wana esimba. Bino bolinkaka ye akoma. To bino bomona ye. Ndeko. Toye pona kokabola mo mukio tozana ngo. Hein? To tyango na baduti te. Mobile ndake ndo luka maladi. Mobile ndaki likambo ekobela eza lokola nzoto no pe kobela te. C'est idée ange. Tikana si ça idée. Nganga tika ka temple ete yo luka moto. Nganga tikana si ça idée. Tokobeta masolo ya mabele bandeko na pe baza ba congolais te. Ba ko sala pour mboka la bango te foka tata ekola atelema ke koluka bango. Voilà, kasi yango batindinga te. Yango ngana yeko lobake chef de l'État mutu nyonso to aza na tembe. Ngai Jean-Paul Katota na kendaki na village ya Lomako esika babandaki kokata ba congolais maboko nake kotuna bango pourquoi bovandi ti lelo na zamba parce que baza na réserve à ICSN mais ko park ba yebi bango India yebi histoire oyo India yebi ba miracle amona kuna lera mekaka kobimisa bango tango za DG ya ICSN India Omar yebi makambo ngai na uti ko mona balobi bokende ko yebisa ba congolais bokende ko yebisa mokonza mboka ke to simbi moi eloko moko pona Congo to simbi moi eloko baya to fongola Congo makambo ekenda liboso pona libela parce que nous devons rompre la relation entre biso na mindele to zana na indépendance teti lelo oyoka ngo ke balobe to indépendance politique économique ou indépendance spirituelle kasi biso pe tozo yoka bande comme ça ba mekai ko tunanga balobi ete ndeko wana zoloba makambo wana bango basalambelaka ndenge nini bango bino bozana nzambe na bino mosusu to bozani ndenge nini boko sambela bakibangise elongo mo pa mate bakibangise te lelo bazaka pe kaka na Bible bino siko bosela ka mokanda nini. Merci beaucoup na olingana répondre bandeko na un peu calmement nzamba baza moko omoni confusion bachana mitwa batu nzamba bayindo nzamba mindele tiza confusion Simon Kimbangu ye moko alobaki boye ba Biblia malamu po ete bomeka kokanga ba mindele na maboko mais aza na raison so na biso ke papa Kimbangu azalaka na bakita wa liste okondima ngo lelo papa Kimbangu azalaki na prison ya Befale centre moi j'étais là-bas et c'est que papa Kimbangu abimé c'est que babimisa c'est que bakabwana na prison ya Befale centre ezali et c'est que abima na moi lidusu balobaka limwa lidusu existe police abimisa ga na kombo na eli Konga les documents existent madame. Je suis Kirikou, tu as l'histoire à Congo. Tu as autant de combat, tu as une histoire à Congo. Nzambaza moko, nzambaza moi, nzambaza mai, nzambaza mupepe, nzambaza mabele, nzambaza yo. Nzambaza yo, uza image ya nzambe. Bino nzamba obo lukende. Kasi pona bino boyi ko bakisela Congo ni to boyi ko sala nini. Oyo biso tozana ngo lelo. Officiellement d'abord, les mikanda oyo belge, roi belge a signé que Congo faut ça comme un royaume 40 ans après indépendance. Et si maman pas banane na yebi koyoka da l'histoire ni l'histoire ya royauté à Congo mais ti le ba pesa biso ngote pona ni c'est bon bazana mikanda ba pesa ti deuxième sa spiritualité numéro o ebengana ka 666 numéro ebengana ka église catholique ezali ba yindo ba bundaka ka église catholique etika Congo ekende malgré ba kendaka ko tricher na Belgique
na table ronde na ba soi-disant ba prophète o ba kendaka iloko ba bomela Lumumba makambo na oloba mutu mususu ka yeba zonga za Lumumba na Mobutu parce que Mobutu azaki brigadier ne kafela Lumumba akendaki ne kafela akenda koyoka message ya bakitawaliste bakitawaliste ezaka biso te kitawale bima na Lubumbashi na Lualaba na 1939 ndesikali lobanzambe kota na Congo na Lualaba bakitawaliste kokanza te komona ngai te nga na zwi histoire wane utinde na Lualaba elongwe na Bunza Kasasi Bolingo oyeko lala ndene kafela 4 prisons au Mundele abeta ba Congolais aboma ba Congolais po batika kote ya lelo banzambe 4 tribus ebundaki eke kolala ndene kafela esika Mundele kokaki te asali nyonso to kokaki kosala akei wa mona miracle madame miracle ezali ozo tuna wana ke no bobatela fachi ndenge ni te fachi to batele boya ko mpena Mundele akomi Mundele bo na nzoto akeki konsiste na réunion ya G8 boyo ndenge ni basala la Afrique likopa ezali pouvoir wana eza parce que ngai lelo na yebiso j'ai des témoignages ya ba papa mikolo oyo ba pesa nga témoignage pona makambo ba kitawali kasi soki ayoki bongo ya kosala nini bino soki déjà bozoyoka pona nini te komemela bango komemela ye to kosakola to kobelela na baitando ike botala bato basangani makopa pona kosala boy balingi basala boy pona nini te bobeleli totika sentiment vous comprenez au moins sentiment yango eboma Congo Congola lingi soko lingo po kabela yo il faut bondela il faut mikitisa aniati yo nda pesi yo non tout tika biloko wana ngana bandi ba démarche j'ai écrit officiellement na ba service nyonso to yebi na Congo tous les services les seuls services ba benga biso zaka renseignement ya nini ya la police les restes zaka boya lobi ti ba kanzi to kolemba pona ni baza entouré na 666 molimo mabe baza entouré là c'est bon vérité na bomba mutu te mais mon abiso yango yoti tamsu bo loba tozalaki na liste ya consultation à la dernière minute to kaka ko consultation esiri tout mais sinde ni biso ba yambi biso te to booster te eza occasion chef de l'état abazo pesa ye pour kutana na secret ya solo nan pesa ye ba occasion ba koko na ba pesa ye occasion ya solo kutana kaka na kitawala azwa secret ya solo kotisa Congo na royaume eza aventure te bon oh mona ngo aventure ngana welela to moni mutu oteke loko ne ya cher asala ngo publicité mingi te to eza likamba prophétie te soki facha kiti kuna amoni yango esili soki pa ke na yete to kovanda Kongo ko telemaka te yango yo même na biso yango officiellement to komi makanisi na biso nyoto atobi mokonza yambi biso te qu'est-ce qu'on doit faire to komi memo yango natiki na président de la République natikeli CG Kabuya natikeli nani président AI yango yo tant souvent quand on est na TV par sentiment pour non ngana komi na Chwapa gouverneur ya Chwapa yebi makambo imagine Jean-Paul tu peux faire quoi là-bas ai batona baba na zamba bazama ngabingana ke kotuna bango pour nani bava na zamba balata bilamba te tide lo 60 après ba image ezali ngana ba lobaki nini pour balata bilamba faut yebisa bato zotika bato na esika moko boyo bato ayebite ezobima lokola to sablo kwa baje soko ozana posa ko yebisa to ya kopanza sango oyo ozana ngo me panza biso nyonso to ngana bengi po panza sango ba obalanda ka tindika télévision na tindika bosolo ba yoka yo oyo ozana ngo ekokoma nango ipata ta ekolo poto yebite bango nyonso batala ka tindika merci beaucoup na sepeli makasi peut-être moi tonalité na ngeyo déranger moi bato ebele mais c'est ba okansaki na olemba musala ona olemba te yana mutu mwa bengi nga yebisinga to salelo nini poti koloba makambo na seki aza eloko opesa ngate ndeko za eloko opesa ngate pona tikoloba makambo za eloko opesa ngate mais na lobi pona tikoloba makambo kutanisanga na président de la République akende na ikafela bakende kofungola prison wana o ekanga Congo tokotisa Congo na royaume esili mikanda au roi belge secrétaire général d'Angleterre États-Unis 5 signatures ngana moni kuna o ba signer que Congo 40 ans après tant papa na biso mobuta bandai ko mebenga le roi d'Israël bo bandoka tango zaki ba cher po yoka kama solo ya bakita wala ba yebi yango mais na osenga pena na ntuka chef de l'état na olobela bino mingi la fois passé bolobaki o nazo brutaliser bino funa bonde la te to comprendre makambo ndenge ekende si to ba kinois on fonctionne na vitesse ya makambo
Ben formation au bino bo négligé. Il y a un commissaire de l'eau Kabila makasi. Moi le lo combo Kabila ici là pour anine. Parce que Kabila néglige pas l'information. Mais sentir au bas nos tours chef de l'État, bah on a l'information et on minimise. Là je le dis tout haut. Bah on minimise l'information. Kabila banda ko néglige l'information, to yombo moni combo neti lelo etika là. Ayiba ba pouvoir abatu tout sauf ba kita wala. O ba va na zamba ba bimate. Il y a une religion mon côté où est travaillé dans le gouvernement depuis 60 ans, ce sont les kitawalistes. Ko ba kitawala bango ba monika ka moto azana bokasi ya kofungola Congo. Zakara bango pe bazana bokasi te ya kofungola ka prison na Congo ifungwa. En fait, histoire ezalaki nini? Indépendance ezalaki toujours gouvernement congolais, na mission congolais ba vanda ensemble ba diriger mboka. Vous comprenez l'idée indépendance. Ezalaki que gouvernement belge na religion na catholique ba kende po ba yaki koya. Ba boko pesa biso civilisation ba boyaki kotangisa moto moyindo koma mutu to yeba pe kosala o bango basalaka ba bombelaki biso bénédiction de Dieu ba bombelaki biso liloba ya Nzambe ya solo ba yeba lobi ke to fuka mela bikeko te bikeko za mabe ba memi bikeko na biso ba ke nango ba pesi bino biblia o bino pe kosala ka bande kwa kitawala tika pardon tika na sisa idea makamso ya to loba ngo kanza teke nzoto muto yoloba tanto to loba ko kanza te nzoto muto yoloba mambo ebima faut que ngapa na sisa mo idée ozala bien bande ko balanda ba comprendre mundela ya lobito fuka mela bikeko te za mabe amemi bikeko na biso akena ngo atumbi yango te akundi yango te bachango na musée ya Belgique ekotisa mbongo bazwi ke kwa Maria ba yena ngo bakomi ko imposer biso to fuka melango do boye bisinga mama na nga za ndoki za mabe na ndima mama na ilo baboya na Bible yango wana baboyaki na Bible lobi linga muninga lokolo milinga kama yo zo beta biso zo nyokola biso poto me makauchu to me macuivre ekende mboka na yo mboka na biso moko etonga mate eloko baboyelaki Bible yango wana kuzo kosa biso na sima Bible ozo sambelisa biso ya kofuka mamiso akokanga mapo yo pia ka richesse na biso kendaka nango eloko baboyelaki Bible yango wana Bible o muto moyindo akosala ezali 4 évangiles à Jésus Christ oza na mibeko ka mibale tokokoma 3e livre de noir pona kokotisa bakombo ya bakimbangu ya balumumba ba o babundaki potozwa indépendance ba prophète na biso bangwana o bamemelaki biso liloba ya Nzambe tokotisa bakombo ba Ilombo Pierre tokotisa bakombo ya ba prophète Gigi Litaire fort tokotisa bakombo ya ba Mwamba Jérôme ya bakisimba Jean fait bato ba enseigner l'homme noir liloba ya Nzambe nde tokokoma 3e livre na biso siko 3e livre bokomango ezala ekokana na Biblia to ndenge pamba te balobaka Biblia eza penza elimo esantu ndenge esalaki ete bakoma bongo bino tango bokotanga bakombo wana ngana episode ba modifie kasi lokwa ba modifie bele tango esalamaka wana ezaka nde elimo esantu nde banza kosala mais tango bino bokosala makanisi na bino moko bokoti ya bato na kati ya mokanda wana mais tango zoba bosala makanisi na bino moko kasi ndango lobi ete Biblia na bokoti ya bato basala boye bato bateya boye bato wana eske eza elimo santo nde ekosalisa bino to bino moko nde bokobanza kokoma bongo ndeko na ngai il faut être spirituel pour nous comprendre makambo tongo zongo na journalisme yango epesa pasi papa oyo alakisi ndenge batambolaka papa na yo atambusi yo alakisi ndenge basalaka première pas a guider yo poko maye na nini na on dit qu'on a TFC na yo il faut un esprit ça exemple parce que Bible le dit tout ça papa na maman ndemo tunanga na tuni mokanda bino bokokoma ekozala lokola ya ba Biblia to ekozala mokanda kaka bino boni bosala l'histoire le kandengo lobi bokokoma l'histoire le kapa mate eza ya kokeseni Biblia eza kosangana ya ba alliance hein ya bandaka madame totika na débat wana te parce que Bible soko fongoli Bible ko bandane bandeliti na suka eza côté moko te na kati ya Bible bakomaka eloko okombo na Bible na ebite bato batanga la Bible so ba contredire nga so fongoli Bible ko bandane bandeliti na suka okoluka kombo wana Bible na kati balobi makomi wana ya Yesu babenga ngo kombo Bible ezati babika ka liloba ya Nzambe ezalaki na kasa ya mikanda elataki nzoto oya kotosa pa salela benga mi mwana ya Nzambe to suki wana biso to tosa kaka liloba ya Nzambe oza na mibeko mibale linga moto linga Nzambe moto alingi moto ye wana lingi Nzambe abuo pia omwena Congo bolingo ezati yango mona Congolais aosuba na balabala aboya kolia na balabala mais mundele aolia na balabala aboya kosuba na balabala omona na Congo tala ba parti politique tala ba église mais luka changement mutu l'enseignement au mundele atikela biso ya 666 yango ezoboma Congo
et puis même système politique na biso c'est système kako tozwaki ya colonisation yango zo boma Congo au moins bena boye excusez gouverneur o atondi na ba diplôme mais ba kire victoire wana mobimba ba bimisi ba salité ba tiki na balabala ça fait 2 semaines batu ba hotel ma ba respirer mupepe ya mabe bo soto po nzamba vande keseka bo soto te après bo lobi hotel to tangaki to za civilisation tika to te amina hotel to ende hotel ya batu ba yoka liloba ya nzambe ya solo impact na ngwe kozala parce que l'état nde a ko fixer makambu nyon surtout oyo eza na spiritualité l'état nde a ko pesa ngo forme c'est-à-dire 12 heures eza heure nzambe mutu nyonso foza la kimia ndo mona na ba pays arabe 12 heures ata mutu abandai koteka tiki magasin ke kobondela nzambe mais bino 12 heures okoka ba bar okoka kuna matanga okoka 18 heures okoka kuna batu ba oswana donc batu ba otosa na heure nzambe te c'est ça le problème l'état nda ko ba drapeau tele makana 6 heures na 12 heures na 18 heures parce que za ba heure ya batu ya nzambe mwana mboka mo muke to komo okende na suka to mbangu boy matière esili esili te kasi mwa ngonga te tokozela chaque ndemo takozela chaque lobi nini tokende to sala ndengi to nyata mwana mboka bandeko bazana posa koyinga koyeba kiriku bazana posa koyeba kitawala ya sika nini bozana ngo po ava bomemela fachi bolakisa bango ya sika oyo bokese nini oyo ekese na bamindele na bibilia wana bokese wana bandeko bakomona te bandeko balobi osenga kaka bokutana na fachi yo senga kaka protection yo ko sambe bokoki ko salela ngo kuna te pamba te ezana baikeliza mususu bango moko ba misambelela ka deja ava bakutana na fachi bazaka na bosenga bakutana te bazandi na bosenga ya kosambela pona ekolo bino mo ko sala bongo te na sepeli makasi na question l'église o wano bengi l'église basangisa ki fachi na stade des martyrs basambeli pona mboka fachi azongi yemo na TV ngate président yemo azongi na TV lobi 2 ans blocage bino bakati blocage wana na nzoto fachi basambeli lié bosangisi ba pasteur na ba prophète na stade wa des martyrs basambela ki sans fachi te poani bakwa sa pe messe wana sans fachi basambeli président ye achema babiye moko asenga ki abonza ekolo na maboko ya tata nde ye moko asenga ki poete biso siko to sengi yaka okende kotala nini ebombama na prison ya Ekafela depuis 1951 babimisa ba prisonnier de l'indépendance prison wana efungwa mate parce que Lumumba nde faka zonga ya kofungola prison wana basali tracasserie ya koboma Lumumba na 61 wana bakoko bakoti zamba bakimi kobatela buku ya mobeko bakimi kobatela spiritualité na biso parce que mission ya mondele ezalaki ko effacer histoire ya Congo to tika la sans mutu eloko asika kitawa leza na ngote kitawa leza na indépendance po yango nde mutu ebundaki yango ezoko bakaka na kitawa yoka madame oyo minde baki nango yoka eloko nyonso to mundela osala oyeba te ezaka ya biso tamso oyebi te lelo bato mutu moyindo akolata chemise te zela madame te biso moko te bango kasi Yesu nda sala ki ayaki na makambo ya madame Yesu nde nani Yesu nde liloba ya Nzambe te Yesu azaka na couleur te bati kokosa yo soko bige Yesu azaka mundele mai eza couleur ne moyo oyo eza couleur ne mupepe eza couleur ne po yango na nde Yesu yango na nde Nzambe Yesu mundele uwito ndimi wapi siko ya biso bayindo Nzamba za moko botika distraction Nzamba za moko o akeli likolo na se Nzamba za mupepe Nzamba za mai Nzamba za watch moyi na buto za tower aza sanza ebimaka pona nini pona kotala bolamu na mabe osala chaque jour et comme on a livre du péché non soko kufi yango moni mutu muindo so akufi loka biso daga miso ofunga na mnoko ofunga au kama bacheli vidéo ba on l'accès depuis abota mati muko akufi bon ndé sala makateka na bato muindo bon et bien mundele so yom to so mona oui mais na lobele bembo ngana mona ka mingi ya bakongolao omona ka munoko ha misu vidéo tolo bango boeza aventure ngana ko mo sepela parce que ba ko mo comprendre ngo aventure mais ce tobito pesa ba signe à temps nga lelo na kangami koloba na fachi parce que Nzamba salinga grâce ya kolakisa ngai fachi na vision o mais nana poso loba ngote po bato babeba na vision moni basakolela lokuta nde balobi na Jérémie 14 basakolela lokuta babomi Congo siko atolobi prophétie eroyo ils ont sous-basement te nga calcul simple Nzamba pesa nga pour na Félix ezaka kombo na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
ana 31 lettres kombo wana mobimba wana 31 lettres soko ozwi 31 lettres wana otie 3 plus 1 eza 4 chiffre 4 aza quatrième tribu au pouvoir quatrième tribu lelo na pouvoir aza 4 wana azali 4 évangiles de Jésus-Christ 4 wana azali 4 prisons oyo ebundaka mpo tozwa indépendance bunza kasasi bolingo ekafela apesa mambo ebele mais soki bonjolo bango bato balobo bayena ngai na prophétie te ngai naende kobelela omoi nde bayi kobelela naye kobelela oyo akoyoka malamu oyo akoyoka te kokota na masuwa ya Noé kongo ekotelema te on va avancer danger eza ke baprésident bakozala juge ta mosusu ya facie koleka parce que il est le seul président oyo toyeti na ndako na ye kotikela ye secret oyo ebombama depuis 1961 bato bavanda na zamba ngai na ye oloba ne kaka président marqué pata na histoire okenda kotala sika babanda kokata bakongole maboko na lomako l'Équateur okozala le premier président oyo anyati kuna après babelge c'est tout ntango bokoma kuna ndako omona nini eza kuna c'est tout ngai na ye oloba nelo oyo mosusu te président marqué na histoire na yo ozala premier président oyo akei na lomako esika babanda kokata bakongole maboko oyo mundela koma totala yango mpe na badocumentaire awa bakata bakongole maboko boye bakati yo loboko batiango na mesa président kende na kotala kuna est-ce que bakataka bango maboko mpona caoutchouc ya solo to baboyaka nini ntango okoma nde baoyebisa ye bino mpe bozala sango wana te mpona kosakola pourquoi koyebisa biso toke totali mpe eza ya solo to ya madame mais tokokoloba ero soki toketala te ngai lokwa nakendaki yango namoni yango na yo oloba soki namonaki te na ngai naloba te naoloba makambo nga misu na ngai en tant que reporter j'ai des images yango na ye koloba soki namonaki te na ngai naloba te ye mpe akende yo mpe kende bo mpe bato ya tv ti oyebeni mpe na bato ya poto bachelola tozwi avion awa 2 heures d'état tokoti toluki so cano rapide tokoti na réserve ya lomako esika babanda kokata bakongole maboko oki komona nini eza kuna otali prison oyo ya ekafela ekangama omoni kadena balaki so awa prison asa mabele eza awa efu tofongola bato mo bakendaka kuna ti bato kimbangista bakendaka kuna oyo toki efongola ekafela oyo bamona bayebi towana histoire moko boye towana peuple moko boye alukaka asalaka recherche te c'est ça le défaut bakenda babeta bafanfare bakenda baleka wana na befale bake ntina prison ya ekafela toki kofongola prison ndeko na nga so bafongoli prison ya ekafela lelo mundela kwei kawu lelo kaka bayoki ke fatia nyati na Équateur aza na prison ya ekafela mundela piqué crise po ayebi ke suka na ye mais suka na ye moni ba corona oyo naloba yango tosala émission na ngabe moni corona ere ekota na Congo bokokogera ngo te po bolinga bomema bokontinue komema mboka na lokuta tant oyo tokomeza tout temps lokuta ya temps ya nzambe ya temps ya vérité il faut supporter la vérité en face bosala baventure nzambe lokwa azo épargner biso na mambo ebele boni bokota nzambe na lokuta nzambe akobeta Congo toza 2e réserve mondiale ekafela wana Équateur wana forêt wana ya Équateur 2e forêt na monde nzambe aza zoba avanda na moi kuna likolo bosakana nde bosakana boloba bafrançais bokoloba français lelo ti lendi kongo ebongaka te soki tozongi ne bandeli te tosila na namundele il faut tosila na namundele église catholique ekanga bisaka ekende mpona kitawala soki fatia akei kuna te kongo ekokende liboso te je le dis tout haut soki tozongi na ebandeli te parce que soki tosilani na mundele te toza kaka na se nayebisaka moko mosunga abi kokamwa te ntango papa na biso shola akendeki kotala vitel camere na prison nayebisaka kokamwa to koyoka shola elobi na kingakaki aketo te tozaka na yo za témoin ko zongisaka te zana témoin nayebisaka yo toza na yo awa nayebiso okomona shole bakokende koluka kabila nayebisaka yo mais lokwa boyi tolobaka baprophétie topesa bino gume tobena baprophétie te parce que c'est inutile bato ya baprophétie na poto wana on a prié mpona bato ebele bazwi basolution ebele ka mpo batembe sila toni tosisa bato motembe ndeko moko atindaki mbongo na otosomba baloso banini na ototika na baorphelina azwaki prière à distance balingai bakata likambo na ye dans 2 jours bakanga compte na ye azwi prière balibere compte na azwi mbongo atindi mbongo tosombi baloso babi paster soki napesi bino bolia bato bandima te oyo nzambe asali mais nalingi bosomba biloko bokekabola na baorphelina mpo bato bandima prière on n'est pas venu towana mposa congolais nyonso toyoka liloba ya nzambe abongola motema tovivre bien boye naki bomoto tovivre bien mpona kobongisa vie na biso après vie oyo c'est ça le problème
tokomi na suka chaque fois kompenza kopesa biso mwa bilembo ete kotela biso ntango totikali nango tokomi na suka na bite mwana mboka kiriku soki oza na ya kobakisa pamba te tongi mpenza mpona mokolo ya lelo tokabola po tokutana lisusu mbala nsima okoloba nini? Oui, merci. Je suis très bonne année na bateau to balandinga. So c'est peut-être na moi modulation ya voix au ici. Mais à moi ezaka so bien, c'est un peu banjo kita. Et ça va bien parce que mboka na biso ikanga mika nelo moya. Mtomoni epino ezalaki kana bana mukongo yango ekangi kongo. Siko ngana uti okutana na grand-père. Na leki na simati grand-père alobi na ngai tala boye kongo ezolongwa na pasi. Mais to yeto oloba bato bamona lokola aventure. Balingi bima na ba prophète ba veste ya banini nde bandimi yo soko ndimi oyebike okomisa sango oyo pa mokonza mboka to check condition ti ngana check condition te abana kende fo basala boiti ngande muna ebinzela président tokei batongo bango ye baloba makambo balobaki na ngai na présence na yo balakisa o ngana mona ki na présence na yo ovandi pena bomoni yo bokomi mundele tout ça magie ngo eza magie to ezaka mais soki eza magie to sala ngo donc oteya biso tosala magie pamba te tokomi na eloko tobongola mitema tosala ya suba magie magie bayindo yango nde nzambe na magie ya bayindo na magie ya bayindo na magie ya bapembe nyonso eloko eza mabe eloko tio eza mabe voilà ndenge nde okoma wana mais sikoyo nalingi naloba boye soko sepeli panzaka asa na eloko mosusu oloba te tolobi mingi tokomi mikanda officiellement eza na présidence eza na ANER eza na ministère intérieur eza na ministère ya bancien combattant eza awa na IDPS memo mpe yango oyo nauti botika po lobi ntango bokoyoka kaka te nde boyoka te bakongoli mato ezalaka te boloba teke olobaka kala te mpo na nini parce que le danger arrive kala mingi te tokota na zone ya turbulence po milimo oyo ebundaki mpo na Congo makila oyo esopanaki mpo na Congo ke congolais alia bien avanda malamu na mboka na ye eza kobelela epuis elingi banda koagir na brutalité. Là je vous dis tout haut bokolukaka ngai lobi nga lelo j'ai des problèmes sérieux même na palais bamenace ebelebele mpo na olandela likambo bato bamona lokola aventure mais ntango mpe na kotika so nzambe alobi Jean Paul koloba esu te na oloba te na tiki mais mpasi eza ke kolela ye ozala ebele Sodome Gomor bato baosona mingi kalaka tokomi na suka ya masolo na biso napesi matondo mingi na bino banso oyo balandaka mpenza tindika télévision na tombe bino bolandi malamu mpe na bayo baza na posa bosenga mpenza ya kozongisa biyano to ya oye mpe aza na posa ya kotia ndeko nga nazotika po tindika eza mpona bato nyonso nga nakangi te oyo bakenda osi mutu moko ayekolakela kongo te fongola pardon naloba eloko moko depuis na bandi ba débat oyo koleka mutu moko te aye ko contredire nga je l'ai dit et puis je mets ma main à couper oyo aza na histoire autre bakita wala aya nga kuna pesa ndi numéro nga na pia numéro pena mutu abenga lingi débat aye tolobi nga na olobela bakita waliste oyo aza na histoire contraire ya bakita waliste il vient me voir tout ça la débat soki aye na liste étoile oyo eza sage bokeseli na to tina mesa pesa numéro babenga yo 081 044 0023 obengi ozwinga moko na 081 044 0023 olingi débat oye nalakisaki dernièrement lettre oyo bato basinya ba pacte pour na Congo nalakisaki yango dernièrement bato oyo bandima kotika mundele amonelaka biso ti lelo kaka baeglise oyo merci beaucoup bandeko bolimbisa soki nalobi mo makasi mais soko sepeli obengi ange tokomi na suka bandeko oyo nyonso alingi apesa mpe mimbela na ye alingi kobakisa mpona Congo pamba te tokomi na posa baekelezia oyo eza na bosenga ya kosalisa mboka ya kolakisa biso mwa nzela pamba te ekelezia soki ezolakisa mboka to ezotika mboka na maboko ya tata nkolo ekosala biso mwa malamu oyo amoni mpe akopesa mwa liloba to kobakisa mwa eloko na maloba ndeko oyo awa eza nango polele tindika eza ya bato nyonso bato ya FCC kande bakimaka bosolo kasi moni koloba no bosolo yaka na nga mama bosolo na zalia watu komi na suka na pesi matondo mingi na Rifin Kisombe Papi Keli ba baza penza bazalishi shako waza sima kamera ya tindika bosolo to pesi bino penza matondo mingi pe to kutani vraiment mbalati